ma pâté à RDC, CAA, King of King, à l'oula tellement ba client na ye, à kana koza la poche na bango, pour na kokubisa masolo, c'est pélas na c'est pélas, nenga mesana, boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA, outil ko modifier programme ya vol na ye, kaka pour na kotia pio, pe à l'aise ba client na ye, désormais, horaire de vol les aboyés, Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7, veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche, à partir de 7h45 Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko, et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7, à partir de 15h30, Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine, à partir de 8h40, ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo, et Siliteo, Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Bouebake depuis 1992, 32 ans le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, Bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na ye Pifo, Airbus en 320, Airbus en 330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA. Ngonga koki bien se bosse pela Colanda Info Lingala journal peuple na zarana esengo makasi tango na présenter la bino ya ngombote na bino biskani ostubozwa mito fongo basango la biso na ngama présidence pour côté sa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé qui visite officielle na ye kuna na Paris mokola mercredi 1er mai na masolo oyo abetaki na diaspora congolaise et pas yuapi atalisaki bango ba priorité na ye pona deuxième mandat héritier mapindemi apesi bino ba détail. Mercredi na Paris, na souka ya séjour na ye na Hexagone, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné na distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi bakutanaki na diaspora congolaise oyo baza na France. Boye d'entrée de jeu, chef de l'État a remercié qui ba compatriotes étrangers oyo ba votaki massivement à l'élection présidentielle il y a décembre 2023. Devant ba compatriotes, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté qui 6 axes prioritaires ya gouvernance na ye pour les 5 prochaines années. Ezali bongo création ya emploi, sécurité, amélioration ya pouvoir d'achat, diversification ya économie, accès à ba services de base ya modernisation ya mboka. Pelisusu alobi esengeli ko favoriser production locale pour na ko redresser économie na biso oyo ezali basé na importation. Ndenge chef de l'État atalisaki numéro 1 ya RDC na occasion oyo a présenté ki na ba congolais oyo nyonso bazalaka na France ambitieux programme de développement local il y a 145 territoires oyo ezali bongo pour na ko réduire ba disparité entre ba centres ruraux et longo na ba centres urbains. Na sujet ya insécurité na est ya mboka, chef de l'État a lancé appel na unité. Alobi ezali important que tout tika biso nyonso ini azali kosenga na bato nyonso ba dénoncer ba compatriotes oyo bazali kosala ba jeu ya ennemi. Rencontre ya Paris oyo et permettait que na chef de l'État à répondre directement na diaspora na oyo etali ba question ya double nationalité. Question ya double nationalité et kozala résolu na mandat na ya mibale ndenge chef de l'État atalisaki. Totikala kaka na masolo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longo la diaspora congolaise kuna na France oyo alobaki na bango boye par rapport ya situation sécuritaire ya Est ya République démocratique du Congo. Nazana esengo makasi ya kokuta na bino lelo, j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus aura nayebi likambo ya difficulté wana. Mais boye ba que ezali simple te. Ezali likambo esengeli ko aborder avec beaucoup de prudence, beaucoup de méthode. Parce que boyebi par exemple na côté est na biso. Kuna tozali kaka na bandeko na biso te. Na ebisi bino plan ya Munguna ezali kosala biso guerre, ko déplacer la population ndenge boyoki baza près de 2 millions autour ya Goma bakimi ba localité na bango pe ko kotisa ba population ya sika. Lobi tango tokoya kozwa paix parce que toko gagner paix wana, je vous le promets. Lobi tango tokozwa kimia
bandeko na biso bakimaki bitumba bazongi basangani na population oyo wana balingi batinda topesi tolobi bon likambo double nationalité congolais nyonso double nationalité ale akomi congolais bomoni te que tozofongola porte na monguna napesi kaka exemple wana projet mosusu difficulté mosusu ezali oyo ya bakongolais oyo bazali penza bakongolais te na banzi bolandaki tango ya mabonomi moi banungunungu ezalaki qui est congolais qui n'est pas congolais. Donc le débat se posera sur l'accès de ces Congolais-là à certaines fonctions. Donc ça aussi c'est un problème. Donc bozomona que le phénomène ya nationalité ezali kosenga to analyser yango na kimia nyonso. Sur place na France, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la table ronde sur l'investissement entre France et la RDC. Nathalie Kaila a fait des détails. Na séjour na Paris, capitale de France, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la table ronde sur les affaires, sur les investissements entre France et la République démocratique du Congo. Balobela Kinao est le secteur stratégique, Namakambo est le développement et l'infrastructure. Peba secteur cléniancio, liboso ya investisseur français, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tiaki na lumière ba opportunité ebele o etalisamine pour na ba investissement à la République démocratique du Congo o ezali mboka monene plus de 5 fois koleka France. Chef de l'État a talisaki lisusu ba effort o gouvernement azali kosala pour améliorer le climat des affaires dans la République démocratique du Congo, pour garantir l'activité et l'investissement Nanga Bomosusu, Agence nationale pour la promotion de l'investissement Nandela DG Nango, atalisa ki ba progrès oyo République démocratique du Congo et ezali ko réaliser na kolongolaka ba une dizaine de taxes pour na kosala la plan d'urgence pour na améliorer le climat et l'affaires. Na cadre ya visite officielle ya couple présidentiel ya RDC kuna na Paris de première dame Denise Nyakero Tshisekedi asolola kina délégation ya campus de l'ADP ya campus France ba institution oyo mibale ba encadraka ba boursier ya fondation Denise Nyakero na cadre ya partenariat Stéphane Skande Nathalie Kaila Kapenda. En marge de la visite officielle, il y a couple présidentiel Namboka ya France. Première dame Denise Nyakero Tshisekedi a profité qui pona kosolola na délégation ya campus d'Inland pe campus France. Première dame Denise Nyakero Tshisekedi a linga ki ayeba évolution dengenini ezali kolekana kuna na ba boursier boye baki ba deux institutions oyo ezali encadré ba boursier ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi na cadre ya partenariat. Et ça qui est important pour na distinguer première dame Denise Nyakero Tshisekedi ya kozwa ba information na o etali évolution générale ya ba jeunes étudiants na o etali sous le plan social et pédagogique. Première dame akenda qui personnellement yemoko kuna na kati ya campus France sur place ba deux parties ba passer qui en revue ba différents plans ya collaboration avant de signer contrat mosusu ya sika ya partenariat oyo ekoki comme mabongo 40 nouveaux boursiers ya sika na septembre prochain na cadre ya 5e édition ya programme excellence ya Donatien Issar DG ya agence Campus France à reconnaître que ba boursier oyo batindela ki 18 garçons pe 18 filles bazali kuna baza bongo kosala ba résultat académique kitoko. Même exercice et salemaki na camp de l'Inde et échangea ki bongo na DG Evan Lemon na équipe na ye basalua ki collaboration o ezali kolekana entre équipe na ye tope université na ye na ba boursier ya programme excellence ya kuna pe ba résultat na bango ezali bongo kitoko pe satisfaisante et sengo
la première dame yako poursuivre partenariat oyo na Delande afin que bapesa opportunité na ba boursier mosusu. Pour rappel, boyeba que Fondation Denis Nyakero Tshisekedi batiaki en place Académie Excellence dénommée Académie internationale de management excellence ya contrat signé na campus de Londres 27 pour la promotion ya liboso baza bongo na Reims na mboka ya France na L3 pe deuxième promotion 13 baza bongo na Kinshasa na B1. Élection ya ba gouverneur pe ba vice gouverneur e uti ko salema sikoyo etikali mosala e bandakasi ba député provinciaux kaka bino moko ba électeur peuple aboyi bolakisa ba spectacle ya ba motion na ba motion bolanda ba détail. Élection, il y a gouverneur, il y a vice-gouverneur et outil ko salema na différentes provinces, il y a République démocratique du Congo, bo simba ke selon mo bekoli konzi, il y a République démocratique du Congo, ba grands électeurs, ba députés provinciaux, ba différentes provinces, bangonde bazala kanandingisa, il y a ko voter ba gouverneur et longo ba vice-gouverneur, nyonso wana izala kabongo, assemblée provinciale, azana pouvoir, il y a ko voter ba édu, bisika nyonso bango bazwami pour nous permettre exécutif provincial aye bana ko marcher na ndenge ya malamu baza pe na mosala ya ko contrôler oyo exécutif provincial azali ko sala, c'est-à-dire bango baza wana pour na bonne marche ya ba différentes provinces. Exécutif provincial aza tango nyonso na ba compte oyo sengeli a rendre na bato oyo ba votaki, c'est-à-dire ba députés provinciaux. Awa ba députés provinciaux ba voter ba gouverneur boye sikoyo bato nyonso misu ezali kozela, misu ezali kotala na ngambu ya ba gouverneur ndenge nini ba ko gouverner ba différentes provinces oyo epesameli bango ba responsabilité. Boye population ya République démocratique du Congo abaye ba spectacle moko ya mabe oyo euti koleka na bambula eleki ezalaki tango nyonso okoyoka na province songolo ba destituer gouverneur ba voter motion ya défiance pour na kolongola gouverneur ko benga ye incompétent koloba a détourner nyonso wana kaka ba tension e bande kobima ba député ebele selon ba imer na bango nde ba bande kolongola ba gouverneur tango nyonso kimia ezalaki te na ba différentes provinces. Soki kimia ezali te développement ekouta wapi ekouta esika moko te pamba te esika kimia ezali nde esika mosala esalemaka na ndenge ya malamu. Occasion yango yo esengeli toyeba na ko interpeller ba députés provinciaux tango bo voter ba gouverneur, est-ce que bo voter ba programme na bango topé bo voter ba cadeau oyo bango ba pesa kibino. Soki bo voter ba programme esengeli kolandela bango à la lettre ba yeba na ko appliquer programme oyo ba présenter kibino na niveau ya assemblée provinciale. Ezala programme moko ya lokuta te, ezala démagogie te, moto aya ko présenter programme oyo ye akoka ko sala te na tina wana bokoki kolandela ye kotalisa ye polele papa na tango ya campagne électorale na programme na yo olobaki okokotisa mai bisika songolo okokotisa courant esika songolo kasi lokola osali yango te papa ozali ko mériter kokoba te olie ezala tango nyonso selon ba imer bolali bolamuki bolongoli gouverneur awa bovotaki bango esengeli mosala esalema na ndenge ya malamu. Peuple azali kozela boyokani ezala entre exécutif provincial na assemblée provinciale bisika na bisika bino bozwami pamba te développement ya Congo ezali kaka ville ya Kinshasa te eza na niveau ya ba province bino pe ba gouverneur bisika oyo ba voter bino tango boyaki liboso ya ba députés provinciaux pona koluka ba voter bino, c'est-à-dire bo se sentaki capable ya komema un plus na ba province oyo ba voter bino, bo se sentaki capable ya ko faire développer ba entité to ba province bisika oyo bino bozali voter kasi soki omoni okozala incapable et kozala malamu yo moko o démissionner au lieu ozela ba députés provinciaux ba voter ba motion ya défiance. Peuple azali kozela développement na ba province, peuple alembi ba conflit d'intérêt, ba conflit ya ndenge na ndenge oyo esalaka ke ba province ekende liboso te. En tout cas mbala oyo tosengi mosala etambola malamu na ba province. Désormais, honorable Hermione Bolumbe a commis bon secrétaire général na IDPS qui passe sa cérémonie à remise et reprise et Salema qui mercredi 1er mai na siège ya parti na bango zomi kuda na 12e rue Lumete Fabrice Lundombi Eritima Pindemi bazala ki simasima na compte info Lingala.
Siège ya IDPS Kibasa oyo ezwami na 12e rue na commune ya Limete e yindaki na ndenge ya kosakana te mercredi 1er mai ezalaki nini mwasi ya Nguya mwasi ya Mpiko honorable député national pour la circonscription électorale ya Mont-Amba honorable Dr Hermione Bolumbe yende azalaki bongo nommé lokola secrétaire général ya UDPS Kibasa et pa ya autorité morale Augustin Kibasa mercredi 1er mai ezalaki ngala ya remise reprise eye bana kosala entre ye et l'ongona secrétaire général sortant Séraphin Umba. Cérémonie ezalaki vraiment haute en couleur et tout le coup ya bato nyonso bozali komona na siège ya UDPS Kibasa na 12e rue ezalaki pona koyamba mwasi ya Nguya, mwasi ya Mpiko, mwasi ya mayele kati ya mibali Hermione Bolumbe oyo ayaki wana et tout le coup ya bato eyambaki na ndenge ya kosakana te avant remise reprise et salema akominyaki na base ya UDPS Kibasa pona kotalisa bango ambition na ye pona Hermione Bolumbe alobi UDPS Kibasa esengeli rayonner etambola na différentes provinces ya République démocratique du Congo UDPS Kibasa ekende liboso kombo ya Kibasa Maliba ezali kombo ya kosakana yango te ye akozala secrétaire général ya bureau te ye akozala secrétaire général ya terrain pour parti oyo etambola na ndenge ya malamu Bosimba ke communion na ye elongo na base avant remise reprise et les cas qui vraiment na ndenge ya kitoko nasima ezala kingala ya remise reprise proprement dite et pas wapi Séraphin Umba a sedaki bâton ya commandement et pas ya Hermione Bolumbe honorable député national ya circonscription électorale ya Mont-Amba na mbala moko nyonso ezala ki dirigé et pas ya directeur ya cabinet ya autorité morale Augustin Kibasa ba signaki mikanda ba procès verbaux nyonso ezala ki signé ba pesaki ben fin mikanda nyonso ya parti pona kotalisa ke désormais mbende ya bokonzi na IDPS Kibasa epesami epai ya honorable Dr Hermione Bolumbe mokolo yo toye kozwa pouvoir mais pas na biso IDPS Kibasa kozala autorité eza esengote eza mokumba wana na komemango nga mokote pona ba bilenge na biso na lobi oyo nga na sali yo koki kosala koleka ngai il faut tout monde kozo respecter ba texte ya parti bo critiquer ba œuvre ya mama secrétaire na permettre bino Bosimba ke Hermione Bolumbe azalaki accompagné na 4 secrétaires généraux adjoints bangonde bakosungai na mosala oyo epesameli ya kotombola IDPS Kibasa d'ailleurs le 17 mai 2024 et kozala bongo journée porte ouverte na siège ya parti et pa wapi Hermione Bolumbe secrétaire général ya sika ya IDPS Kibasa akobeta masolo pona ko expliquer personnalité ya Frédéric Kibasa Maliba soki azalaki vraiment nani awa mwasi ya Nguya azingbende ya bokonzi na IDPS Kibasa bato nyonso bazali d'accord pamba te bayebi ndenge azali mwasi te azali mobali na kati ya bato lokola momesano ya chaque lundi ba personnel ya complexe scolaire Mama Pemba bazalaki na kilt na bango pona kotika poso na maboko ya Nzambe Héritier Mapindemi la dilandu ba pesi bini ba le détail ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungo chaque lundi ba démarraka semaine na bango en beauté batikaka mosala nyonso na maboko ya Nzambe mbala oyo pe ezalaki kaka lokola momesano ba enseignant ba personnel administratif bref bato nyonso basalaka na complexe scolaire Mama Pemba basanganaki pona kokumisa Nzambe pe koyoka liloba na ye mbala oyo bazalaki bongo bateyamaki epai ya Koma Honoré oyo ateyaki na mokanda na Psaume chapitre 60 epai wapi atalisi ke avec Dieu nous ferons des exploits esengeli kotambola tango nyonso elongo na Nzambe soki ozali kotambola na Nzambe okosala exploit ya ndenge na ndenge oyo moini satana akopusanaka soki mokete pene na yo olingi réussite kangama na Nzambe olingi succès kangama na Nzambe olingi bénédiction nyonso ezali kaka na ngambu ya Nzambe esengeli te koluka yango na esika mosusu na tina wana Mateya ezalaki vraiment capté 5 sur 5 epai ya ba enseignant pe ba personnel administratif nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Nerombungu oyo bazalaki wana présent Mateya elekaki vraiment kitoko micro ya info lingala Ngoma Honoré oyo azalaki mote ya mokolo alimbolaki déroulement ya prière ya mbala oyo. Alors, lelo chaque lundi nous allons na culte au Tokumisaka Nzambe
comme le Bananzambe, nous avons 6h30, nous avons déjà à Kilte Bandi, qui 7h15, aussi ici, et puis de continuer l'activité et à jour. Alors, nous avons venu les seigneurs pour la matière Oyo à inspirer la commission du peuple de Dieu. Oyo qui na mukanda Psaume 60 verset 14 pour avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et pour nous allons au sa assemblée et descendre pour mi pesa epai na nzambe kotaela kaka nzambe kotielika na nzambe kotambola na nzambe longo kozala na relation d'intimité na nzambe. Merci na mokonzi ya école na biso son excellence Nero Mbungu mpona likanisi oyo azwa ya kosala kilte eza na kati école ya moto banda semaine tobandaka na kilte donc tozali kotika semaine na boko na nzambe ntango mpe tozosilisa sango na kilte na boko na nzambe koremercie nzambe lolinga tambole na biso nyonso ezali kotalisa ke na complexe scolaire Mama Pemba batiaka nzambe liboso surtout ke initiateur ya école oyo ezali bongo honorable Nero Mbungu oyo azali pe mosali na nzambe évangéliste itinérant nyonso ya ye ebandaka na nzambe. Suite à modernisation, il y a piste, il y a Luano, kuna na Lubumbashi, DCAA a modifié horaire, il y a bavol naye, na différentes villes, il y a RDC. CAA mfumu mokonzi ya mapata toujours pona ko satisfaire ba client na ye a modifier ba horaire ya ba vol na ye na suite ya ba travaux ya modernisation ya aéroport international ya Luano kuna na Lubumbashi. Désormais Kinshasa Lubumbashi et kobanda ko salema à partir ya 7h45 Kinshasa Goma et kobanda ko salema à partir ya 15h30 et bongo Kinshasa Mbujimai yango et kobanda ko salema à partir ya 8h40. CAA nyonso oyo kaka na souci azalaka nango pona ko servir population. CAA spécialiste ya Congo profond, ponctualité na régularité nde ezali bongo cheval de bataille na ye. Na CAA client de azalaka roi to gangi na CAA client de azali roi botu nangani niye Kinshasa Lubumbashi Kinshasa baza na 7 vols par semaine, c'est-à-dire mikolo nyonso bembuka na yo ndenge olingi oza mobimba bokanisi esili nanu te. Kinshasa Goma baza na 5 vols par semaine oyo elonga te elonga CAA balingaka mboka boye te. Séminaire ya laïka CAC Lembagar 1 et c'est là qui dimanche 28 avril 2024 na paroisse ya Lembagar 1 qui senso pour nambala oyo senge beba ke évangéliste itinérant Nero Mbungu nde ateyaki. Pendant 6 jours, Mobimba, Kobanda lundi 22 avril, Kino dimanche 28 avril 2024, paroisse CAC ya Lembagar et Yindaki Nandenge Akosakanante na oyo etali séminaire ya balaika. Nyonso elekaki vraiment kitoko orateur ezalaki évangéliste itinérant honorable Nero Mbungu yende ateyaki pendant 6 jours oyo na paroisse CAC Lembagar 1. Et pas wapi bana nzambe bazalaki vraiment édifié na thème monene ezalaki comment marcher avec Dieu. Pour na mokolo ya liboso honorable Nero Mbungu évangéliste itinérant atalisaki ke na ibandeli nzambe asalaki moto pe atiaki wana pona kobatela pe kokengela elanga. Ezalaki occasion pona moto aye bako marcher elongo na nzambe na nyonso wana orateur honorable Nero Mbungu atalisaki polele ke moto nyonso oyo azali kotambola elongo na nzambe akozala wana réussite ekozala na ngambu na ye boye créature moto na mokili akilamaka pona ko vivre libela kasi lokola alingaki kotambola elongo na nzambe te nde makambo ekomelaki Adam na Eve
na sima na bango koliambuma. Donc nzambe nanu liboso na makambo nyonso oyo moto azali kosala ndenge évangéliste itinérant honorable Nerombungu atalisaki bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko pona mokolo ya dimanche 28 avril 2024 tomonaki mot de circonstance et pesamaki epai ya président ya laïque ya paroisse Lembagar na commune ya Kisenso Jean Mandundu ye atalisaki ndenge nini séminaire oyo ebandaki pe ndenge nini ezali kosuka nyonso elekaki vraiment kitoko pona mokolo ya suka évangéliste itinérant honorable Nerombungu atalisaki marche ya bana Israël ndenge nini batambolaki elongo na Moïse epai wapi nzambe abandaki bongo kokamba bango. Orateur évangéliste itinérant honorable Nerombungu alobaki ke esengeli kosalela nzambe kozana patience kozana obéissance pe kotosa makambo nyonso oyo nzambe azali koloba ezali ba principe oyo ezali kosala ke moto ayeba na kotambola elongo na nzambe ko se détacher na yete alobelaki mukanda na Exode chapitre 32 verset 1 ateyaki pe na mukanda ya Proverbe chapitre 16 verset 18 epai wapi alobelaki même likambo ya orgueil ezali mabe. Boye honorable Nerombungu évangéliste itinérant ateyaki bana nzambe esengeli kozala toujours à l'écoute du Seigneur nyonso wana esepelisaki assistance basepelaki vraiment na ndenge ya kosakana te pendant 6 jours oyo assistance azalaki vraiment édifié na maloba kitoko oyo évangéliste itinérant honorable Nerombungu ateyaki bango pendant 6 jours. Na micro ya Info Lingala, coordonnateur ya ba paroisse ya CAC Kisenso Jean Lelo apesaki d'impression par rapport ya déroulement ya séminaire oyo. Ezalaki général kotambola elongo na nzambe tiré na livre ya Genèse 17 le premier verset. Atei banda lendi tino lelo aprotiré atalisi biso makambo ebele koyeba lolenge nzambe azali ba principe na ye lolenge tokoki kotambola na ye pe ba obstacle oyo ezalaka tango tozali kotambola elongo na nzambe lelo achite na kolakisa biso ete toza motuya na miso na nzambe na mokanda ya Esaïe 43 verset 4e kuna Esaïe azali koprofetize ete biso bana na nzambe toza motuya na miso na nzambe esengeli kaka totambolaka elongo na ye tosepeli mingi na nyonso eleki nzambe asungi biso ebandeli katikati te mosuka nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup. Nyonso wana ezali kotalisa ke bana ya nzambe bazalaki édifié pendant 6 jours na prédication ya honorable Nerombungu bayokaki vraiment kitoko comment marcher avec Dieu. Po ozala na santé kitoko potopoto eza se moko na République démocratique du Congo eza bongo Protiva. Ah merci! Yabouine! Bana nyonso baza kuringa. À la pochette! Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap et pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bote la Bino. Mama kanta bamba bonga. Pona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Folesa kabango poto Protivap. Et ça pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kuria ya bango Protivap, ba bandi badansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Eloni aussi la quartier journal, le peuple na peuple yango ekomi na suka bandeko botikala malamu. Au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapati ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais
horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimayi, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Boebake depuis 1992, 32 ans le long pour de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, baki sa confort. Pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya bilengi, Congo Mobimbe si bandimayo, bisengo ya